pour la complicité na bango pe lisusu bralima na inibra ezali ba brasserie ya génocide ou meseni et koti na système wana pour na ko binisa ko langwisa pe ko distraire ba congolais. Alors toloba qui était système ya ba rwandais na kabila nyonso futo futrango dehors na likamususte ya soulèvement populaire. Les obstacles majeurs à la tenue d'élections d'ici fin 2016 sont d'ordre politique et non pas technique. Donc il faut un soulèvement populaire pour na kobengana kabila. Alors tokoti na dossier ya religion Kabundi Walesa azan franc-maçon pe yende amema mbaso na Kinshasa. Alors bazupe bambongo ebele et pas kabila pour babima lokola batu oyo bakolalisa ba congolais na kokosaka bango ke ba ba miracle. Entre-temps, batunaki breaking news, il y a Thomas Lenga, au boye bien na kombo ya Nkosi Sakayonsa, il y a pasteur l'église moko à Londres, na bomisi chauffeur na epi ba betaki mabe na Kasangulu, likambo bokamwa Sakayonsa azali mwana ndoki papa na zaki ndoki bana quartier 13 ya Njili bayebi papa na zaki ndoki wazaki nganga imana. Alors binomo webi ke bana banganga nyonso lelo bakoma ba pasteur bakoma ba prophète pour na kobima bana nzambe na kati ya lifelo akendeki na chauffeur na ye ba osala croisade na Kasangulu siko fallait chauffeur na ye abima ki akufi ya sexe donc il fallait basa miracle la lokuta. Alors ba dose apesa ki chauffeur na ye amelaki elekaki ebele les rekomi siko ke ba kende na nzela ba okende pona croisade ba ya na chauffeur wana chauffeur akufaki lokola bato bazaki pembeni ba yebaki solo croisade wana esilaki ba beti epe azana ba problème, c'est-à-dire alingaki asala miracle la lokuta abomisi chauffeur bino moko bokeba makambo zo salama pe na église abangembo na Londres supu ogi azoko bengisa nganga mususu ya Ghana koma ko bengisa ba nganga ya Ghana pe ya Nigeria ko bimisa bango na église ko ba prophète batwana le baroya ba sengi bandimi balata pembe pe bakotia kantini moko na kati église basokola maboko mai wana nyonso tu baoke nango po bakanga ba chance bato donc ezali mawa mingi. Alors eza mawa mingi. Alors hypocrite ya Patrice Ngoyi Mushoko alongwe Ngoyi oyo tobengaka Ngoyi Buzoba alongwe Koshemar akomi sikoyo mutu oyo azo ko beta masolo nzoka sorry aza mutu oyo akoti batebele na lifelo Patrice Ngoyi Mosoto atie Tioko pe ateli ko kamwa azui complice na Ezakle oyo na ebisaki bino ke aza toro heureusement bilambe zwaka été sans forme moi un démoniaque mutu ana photo délivrer pe un incivique au faut tout tient na luzumu parce que azo complice ya bato bazoboma Congo bato basali buzoba na Congo. Alors un taureau oyo tokoko lobana été alors yende ba akeko zwa ye po ache poids pona nini pourquoi ye Patrice azopesa compte rendu ya matanga te matanga oyo ezaki public soki osilisi matanga ba lekaka na nani asali conférence de presse alobi bato apoto batiaki autant bato Kinshasa batiaki autant Jibe atiaki autant Wera atiaki autant ba pasteur batiaki autant mbongo bimaki autant na pesi na famille. Il faut qu'on sa compte rendu na famille. Bon yo na place on peut sa compte rendu OK ozwa Zakle ou azana ba démon ale aérotie au poids bo bando ça n'importe quoi. Patrice Ngoyi Mosoto pesa compte rendu parce que yebango ke nzamba zo kebisa yo oza moko abancho moko batamisala mabe Kinshasa si ba yiniyo pe nzambe alobi soko pesite ozala prochain o akoleka parce que osali mabe mingi. Na niveau kaka ya religion tolobi wivin moleka azali clair alobi ete mukuna oyo ya pasteur azali soutenu par Kabila parce que mbongo ya renaissance équipe wana mukuna zako tekane mafuta azana mbongo ya kotiate akoma équipe ezali mbongo ya Kabila, c'est-à-dire ba pasteur nyonso ya Kinshasa bazui mbongo ya PPRD pour ba soutenir makambo wana. Donc mouvement nyonso ebandaka na oyo banda to basali bon pour ani po ba yebike église de réveil est un mouvement à révolution. Yesu azwaki 12 pécheurs pour bâtir révolution, bâtir Rome et panzi likolo. Alors normalement bandimi o baza na l'église, ceux qui baza ba chrétiens nés de nouveau, moli mon nzambe Saint-Esprit na kati na bango fu ba telemela oppression, ba telemela pouvoir wana. Yango moni pouvoir sur place à comprendre
apesi bamoku na mbongo apesi bapasteur nyonso tu mbongo donc bato wana nyonso tu baza kozwa mbongo mpo basoutenir Kabila mpo atikala libela. Moyibi mosusu eza Patrice asala bilan apesa montant matanga ebimisaki combien akei kozwa aide ya Toro ya Zacle donc ezaki matanga public il faut rendre compte poto yeba l'intention de l'auteur bato batanga classe bayebi l'intention de l'auteur tango zo senga mbongo il faut bato bayeba intention na mbongo wana ezali pona nini pote ba longola ba intention na mabe esengeli opesa compte rendu na nyonso oyo esalamaki. Pourquoi ça incapable ya